Nzambe ya bomoi mpe ya solo apambola bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristu oyo azali médiateur entre bato na Nzambe oyo Nzambe avandisa na loboko na ya mobali mpe azali kointercede mpo na biso. Natoni Nzambe botondi mpo na libakuli ye apesi ngai lelo mpo ete nakoka kosolola na bino mpo na matali liloba ya ye. Ezali ngai ndeko na bino Tito Nganda. Boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu. Liloba ya Nzambe elobi nini. Motuna mwa biso mwa lelo ezali boye. Mobali oyo azali kolala na mobali mosusu. Lokola balalaka na mwasi. Est-ce azali kosala mokano ya Nzambe oyo ya solo to mokano ya Nzambe oyo ya se. Mobali oyo azokolala na mobali mosusu. Lokola ndenge balalaka na mwasi. Lokola ndenge mobali alalaka na mwasi, est-ce que moto mona azali kosala mokano ya Nzambe oyo ya solo to mokano ya Nzambe oyo ya se zabulu. Liloba ya Nzambe ezoloba nini na motuna moye. Yambo to yanwa na motuna mona nalingi koyebisa bino ete Biblia ezali bobele référence se moko pona bosembo, pona bosolo, pona vérité. Pona nini? Po ete biso tozondima ete Biblia ezali liloba pe mokano ya Nzambe. Biblia ezali autorité unique et suprême. Soki oyo liloba Nzambe lobi Biblia lobi ke ezali correct, eza malamu, yango nde eza malamu. Oyo Nzambe lobi ke ezali mabe, wana nde ezali mabe. Ezala Nzambe azoloba oyo nde eza malamu. So Nzambe lobi ke eza malamu, eza malamu. Soki Nzambe lobi ke eloko eza mabe, ezali mabe. Alors soki tolingi toyeba bosolo, soki tolingi toyeba vérité, soki tolingi toyeba ete mobali esengeli asala ba rapport sexuel na nani to mwasi akoki kosala ba relation sexuelle na nani, esengi tokende na kati ya liloba ya Nzambe po ete liloba ya Nzambe ezokoyebisa biso bosolo to vérité likolo ya motuna mona. Nzambe azali auteur ya liloba ya ye. Ye Nzambe akosaka te. Ezali impossible na Nzambe akosa. Bato nde bakosaka kasi Nzambe akosaka te. Nzambe oyo ya solo apesa moto moko na moko liberté ya kopona nzela oyo ya kolanda. Nzambe mosane kolakisa nzela ya malamu na ya mabe. Kasi apesi biso nguya wana ya kopona nzela ya malamu to ya mabe. Kasi na kati ya bolingo na ye, Nzambe oyo ya solo alingi ke bana baye bapona nzela ya malamu, nzela ya bomoi. Na Deutéronome chapitre 30 verset 19 et 20. Deutéronome dans l'Ancien Testament chapitre 30 verset 19 et 20. Le Nzambe ezoloba que David azoba par révélation azokamata en témoin contre biso likolo na se pour na tili boso na bino bomoi pe liwa. Bénédiction pe malédiction. Pona bomoi. Po ete yo vivre yo na libotanto postérité na yo. Pona kolinga Yahweh Nzambe na yo. Pona kotosa mongongo moye. Pona kotingama na ye. Na bosalaka ndenge wana bomoi na yo ekozala ebele na mokili. Alors yo kovanda ekolingisa ovanda na mboka oyo Yahweh akataka ndai po apesa ngo na batata na yo Abraham, Isaac na Jacob. Ndenge touti kotanga na liloba ya Nzambe na Deutéronome awa boy. Nzambe ati liboso na yo ndeko mobali, ndeko mwasi, bomoi pe liwa. Bénédiction pe malédiction. Ezali lokola examen oya choix multiple. Na choix multiple, batuni motuna, biyano ezali ebele, eyano ezaka moko ya malamu. Mais Nzambe na bolingo na ye,
azo souffle azo pesa yo meme na eyano na motuna moye atuni nzambe alobi nini pona bomoi po ete yo vivre yo na libotale ya yo postérité na yo nzambe alobi pona bomoi Yesu Kristo azali nzela mpe azali bomoi maloba maye Yesu Kristo alobaki ezali elimu mpe bomoi dans Jean chapitre 6 verset 63 Yesu Kristo alobi ke eza elimu nde ezokolendisa mosuni ezosala eloko moko te la chair ne sert de rien maloba maye ngai nalobi maloba mana mazali elimu mpe bomoi wana Yesu Kristo moto alobi boyi mutuna yango oyo nani a institué mariage nana yaka na likanisi lina ezalaki Adamu to Eva te eza moto te me nzambe ye moko nde a institué mariage ye nde aye na likanisi ya mariage entre mobali na mwasi ezali nzambe nde a institué mariage entre Adamu na Eva Adamu azaka ye moko me nzambe nde aye na mwasi po ete azala na Adamu Eva ayaki po bazala na Adamu nzambe a institué mariage entre bamibali na mibali to mobali na mobali to entre mwasi na mwasi nzambe oyo asolo asala yango te nzambe a institué mariage entre Adamu na Grégoire to entre Ève na Madeleine ezali ndenge wana te banani nzambe akelaka oyo ebandela banani ezali na Bibilia na ebandela to na ebandela nzambe akelaki mobali pe mwasi Genèse 1 verset 27-28 Genèse 1 verset 27-28 lobi boy nzambe akelaki moto na lolenge na ye nzambe akeli moto na image ya ye nzambe akeli mobali pe mwasi voilà nzambe akeli mobali pe mwasi nzambe elobi te ke nzambe akeli mobali na mobali nzambe akeli mwasi nzambe akeli mobali na mwasi nzambe abenisi bango nzambe alobi na bango bozala fécond bose multiplier botondisa mokili pe bodomi boassujettir yango bodomine likolo ya banini bambisi oyo nyonso eza na mai likolo ya bandeke oyo eza likolo ya banyama nyonso eza na mabele autorité wana epesamaki na mobali epesamaki na moto selon bosolo selon la vérité ya nzambe oyo nzambe azo kokommunike biso awa touti kotanga na baverse oyo kose multiplier kobota ekoki kosalama entre ekoki kosalama bobele entre mobali na mwasi donc soki lelo bakamati bamibali bati bango na mboka moko baencercle oke mwasi akokoma kuna te mokolo moko te ezaka bamibali na mibali oyebi eloko ndenge kosalama kuna bato bana baza wana te baokola bakufi basili nyonso multiplication kosalama te lolenge moko soki okamati basi na basi oti na mboka moko ezali encercle oke mokolo moko te mobali akokoma kuna bakoki kosala nyonso balingi basi na basi bakose multiplier te ti bakosila progéniture ekozala te ndenge moko mpe so bamibali na mibali aza na esika moko oyo ke mwasi aza te bakose multiplier te progéniture mpe ekozala te wana ezali mokano ya nzambe te ezali malamu te ke moto azala ye moko ezali nde nzambe nde alobi boye ezali oyo nzambe alobi na kati ya liloba ya ye nzambe nde amoni Adamu azaki ye moko nde alobi ezali malamu te ke moto azala ye moko Genèse chapitre 2 verset 18 Yahweh nzambe alobi ezali malamu te po ete mobali azala ye moko
mobali azaki ye moko Adam. Alors ngana ko salela ye aide ici semblable à lui ici ezali Yahweh Nzambe nde alobi ke ezali malamu te ke mobali azala se ye moko nde ye Nzambe mokeli ya likolo na se asali aide lisalisi lolenge na ye ya mobali aide wana to lisalisi lina ezalaki kombo na une campagne oyo kosalisa lisalisi wana ezaki mobali te ezaki mwasi Nzambe asalaki mobali mosusu te po amemela mobali Adam mais lisalisi aide wana compagne wana kombo na ye Eva azalaki mwasi wana nde ezali norme ya bosolo ya vérité pona mariage selon Nzambe oya solo parce que Nzambe oya lokuta azali Nzambe oya se Nzambe ya solo selon ye mariage ezali entre mobali na mwasi. Genèse chapitre 2 tokotanga verset 21 à 23. Alors Yahweh Nzambe alalisi mobali moto mobali pongi alali Yahweh Nzambe oya solo akamati mopanzi na ye moko azongisi mosuni ko nango en place ezali lokani anesthésie lelo moto azoya bien inventé asali boye mais Nzambe asala yango kala alalisi Adam pongi ntango azolongole mopanzi na ye moko Adam alali ayebi te Nzambe alongoli yango azongisi poso normal ezongi normal voilà yo ozobenga yango anesthésie totanga wana na kati ya liloba Nzambe vraie science eko contredire liloba Nzambe te abi Yahweh Nzambe asali mwasi na mopanzi oyo azwaki epai ya mobali panzi oyo Nzambe asali na mwasi asali na Eva Nzambe azwi yango epai ya mobali pe Nzambe ntango asali mwasi amemi mwasi epai ya mobali Nzambe amemaki mobali epai ya mobali te. Alors yo ndeko mwasi yo ndeko mobali esika ozali soki omoni moto yo oza mobali me mobali azoya ke aluka oloko oza mwasi mais il faut tala malamu eza mokano ya Nzambe te soki yo olingi ke osala mokano ya Nzambe otala moto na malamu ye aosalela nani mobali alobi boye oyo ntango amoni oyo azana mikuwa ya ngai mosuni na ngai bakobenge ye nani babenge ye mwasi alobi teke babenge mobali mwasi po ete autaki wapi abimaki wapi epai ya mobali Nzambe oyo ya solo mokili ya likolo na se asalelaki Adamu mobali mosusu te Nzambe asalaki nde mwasi pe amemi mwasi epai ya Adamu. Tokokende na évangile ya Matthieu chapitre 19. Yesu Kristu kuna alobaka na bafarisien que mokili Nzambe na ebandela asalaka mobali na mwasi. Tokei na Matthieu chapitre 19, tokotanga verset 3 à 5. Bafarisien abordé Yesu Kristu pe balobi na ye pona komeka ye. Est-ce que elingisami na mobali atika mwasi na ye abengana mwasi na ye akende bakabona na ye opona n'importe quel motif. Yesu Kristu apesi ye yano. Est-ce que botanga te ke mokeli o ebandela asala mobali pe mwasi pe alobi apparemment Yesu Kristu amonaki ke bato baye bazalaki kotanga te. Nzambe aza elimu okoki komona ye te okoki kotouche ye te okoki koyoka solo na ye te. Nzambe aza elimu apesi biso bana baye maloba maye sous forme de mots maloba ekomami na Bibilia po ete totanga na botangaka Bibilia tozoyeba mokano mwa ye
po ete tokoka kotambola eyenge bene na liloba ya ye po ete tosepelisa ye tata na biso. Alors Yesu Kristo atuni botanga te ke mokeli oyo ebandela asala mobali pe mwasi pe alobi na tina wana mobali akotika papa na ye pe mama na ye pe akotingama na nani? Akotingama na mwasi ya ye, mwasi mwa ye bango mibale mobali pe mwasi bakokoma mosuni moko. Ezalaki motuna mwana ya Nzambe Yesu Kristo azotuna bafarisien. Et Jésus Christ alobi na bafarisien abi mokeli oyo ebandela asala mobali pe mwasi. Alobi te ke na ebandeli Nzambe asalaki mobali na mobali to mwasi na mwasi. Jésus Christ alobi ndenge wana te. Alobi maye mazali na liloba la Nzambe oyo eza verite. Na ebandeli Nzambe asala nde mobali na mwasi. E mobali akotika papa na ye na mama na ye akosatache akotingama na nani? Akosatache na mobali mosusu te. Yesu Kristo alobi akosatache na nani? Na mwasi mwaye, mwasi ya ye. Donc tango yo omoni moto mobali yazo tika mwasi akende kosatache na mobali, ezali mokano ya Nzambe oyo ya solo te, mais ezali mokano ya Nzambe oyo ya se. Po ete na se awa esika tozali Nzambe baza mibale. Nzambe oyo ya solo tata Yesu Kristo oyo akela likolo na se na biloko binso, na Nzambe oyo ya se babengi ye Zabulu. Ye azali ennemi ya Nzambe, azali ennemi ya bana Nzambe oyo ya solo. Tokokende na kati ya liloba ya Nzambe tomona mai nazoko explique bino po ete esika nyonso Nzambe oyo ya solo azoloba na bana baye oui bana na ngai bosala nzela bokende boyi. Zabulu akoloba na bana banza non bokende na nzela wana te. Esika Nzambe alobi oui Nzambe oyo ya se oyo aza ennemi ya Nzambe ya solo akoloba non. Esika nyonso na liloba ya Nzambe Nzambe alobi non, abi bana na bangai nzela wana eza malamu te, bosala boye te. Zabulu Nzambe oyo ya se ya koloba oui bosala yango. Tokomona ndakisa na liloba ya Nzambe un exemple concret dans le livre à Genèse, toke na Genèse chapitre 2 verset 16 à 17. Genèse 2 verset 16 et 17. Yahweh Nzambe apesi mitindu na mobali. Okoki kolia na yo ba nzete nyonso ya jardin. Kasi okolia nzete ya boyebi ya malamu to ya mabete po ete na mokolo mona okolia yango okokufa. Aloba ete ke mokolo mosusu alobi na mokolo mona le jour c'est spécifique, le même jour. Toke na chapitre 3 ya Genèse. Awa Zabulu abengami nyoka awa boya ye a engagé discussion akepa Adamu te hein? Akepa mwasi engagé discussion na mwasi na Eve na verset 3. Eve azopesa yano na bopesaka yano Eve azobakisa na liloba Nzambe azochange liloba Nzambe. Kasi pona mbuma oya nzete oyo ezali na katikati ya jardin Nzambe alobi okoki kolia yango te. Non, Nzambe alobaki na verset 16 okoki kolia nyonso, okoki kolia librement banzete ya jardin. Awa Eve azolobi vous ne mangerez point, okolia te. Pe abakisi lo mosusu okotouche yango okutu te. Nzambe alobi likama kotouche te, mais Eve abakisi awa de peur que vous ne mouriez pas okufa te. Alors tango Eve abebisi liloba ya Nzambe a changé liloba ya Nzambe abakisi aza susu na liloba ya Nzambe te. Liloba ya Nzambe ke moyen a résister eza susu te. Boyoka sikawa e mae Zabula koloba na mwasi. Nzambe na verset 17 na chapitre 2 alobi que pardon verset 16 alobi que na mobali okolia tu pourras librement manger de tous les arbres du jardin. Okokolia nzete nyonso ya jardin. Oka verset 17 kasi okokolia
nzete oyo ya boyebi ya malamu to ya mabete. Kasi po ete na mokolo moye okolia yango okokufa. On a verset 17. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Okasiko maezabula koloba na mwasi na Eve. Alors nyoka zabula alobi na mwasi okokufa te. Vrai nzambe ya solo alobi ke mokolo moye okolia okokufa. Nzambe oya se. Omoni? Nzambe alobi kuna mwana malamu te kosala boye te. So osali betala boye. Zabula yabi no sala yango okufa te. L'opposé azo garanti l'opposé au nzambe alobi. Nani azo loba vérité? Nani azo kosa? Bino nangai to yebi ete nzambe wakela likolo na se ya kosaka te. C'est une impossibilité pour nzambe akosa. Mais boyebi ke nzambe ya se ya zande tata ya lokuta. Hein? Vrai nzambe ya solo azoloba ke mokolo moye yokolia okokufa. Zabulu azoko garantir ye l'opposé, les contraires. Alobi na mwasi okokufa te. Zabulu akosi mwasi. Le diable, c'est un menteur, akosi ye. Yazali tata ya lokuta. Pona nini? Pote mokolo mona o baliaki mbuma wana. Adamu na Eva bakufaki na elimu. Le même jour. Et là, koni ne kufaki. Ezalaki elimu. Moto azalaki formé. Nzoto ezalaki formé. Molimu. Pema. Epesamaki. Na moto esala nzamba salaki yango. Kasi elimu nzamba akelaki yango. Akelaka yango. Elimu elongwe. Moyen Adamu a communiqué na nzambe ndenge azalaki. Ezalaki shute. Adamu na Eva bakufaki na elimu. Le même jour. Zabula kosaki bango. Zabulu azali mokosi. Alors, nabotiaka maetu tuko tanga sikona kati ya maele mabino, sikoto ya nula na mutuna mwabiso ya mokolo mwalelo. Moto oyo, to mobali, pardon, mobali oyo azokolala na mobali mosusu. Lokola ndenge mobali alala kana mwasi. Azali kosala mokano ya nzambe oyo ya solo, to azokosala mokano ya Zabulu. Na kanisi boza deja na yeyanu. Yolo banzambe lobini. Na bokuse ezali mokano ya nzambe ya solo te ke mobali akoka kolala na mobali mosusu lokola mobali alala kana mwasi. Eza mokano ya nzambe te. Totanga mae nzambe azoloba na liloba liayi concernant motuna moi. Ba verset mosusu ezali na Ancien Testament. Ba verset mosusu ezali na Nouveau Testament, particulièrement dans le livre ya Romain. Mais totanga passage mibale dans Ancien Testament. Lévitique 18, verset 22. Lévitique 18, verset 22. Okolala te na mobali lokola balalaka na mwasi. Ezali abomination. Nzamba zoloba yo. Alobiteke bino. Tu. Yo mobali. Yo kokola na mobali mosusu te lokola balalaka na mwasi. C'est une abomination. Na Lévitique, chapitre 20, verset 13 de l'Obini. Lévitique 20, verset 13. Soko mobali alali na mobali mosusu lokola balalaka na mwasi. Bango mibale basale eloko babenga lopoto abominable. Bato babale bana punition etumbo na bango ezali ezaliwa. Makila mabango makosopela likona bango moko. Ngai na komi buku oyo te. Ngai na otangela bino ne mokano ya nzambe. Nzambe oyo akela likolo na sina biloko biso. Nzambe ya bolingo. Nzambe ya verite. Nzambe ya mwinda. Yawe nzambe alobi na kati ya liloba ya ete mobali oyo akolala na mobali mosusu lokola balalaka na mwasi. Bango mibale. Ba mibale wana. Basale eloko babengi abominable. Rapport sexuel. Selon nzambe, senge ezali entre mobali na mwasi. Mais ceux entre mobali na mobali ezali une abomination.
ezali lokolo ezali c'est une chose abominable, ezali détestable, ezolumba solo mabe na miso ya Nzambe. Ça pue, ça dégage une odeur nauséabonde et pas Nzambe. Dans l'Ancien Testament, bato babale wana etumbo na bango ezalaka nini? Ezaka liwa, etumbo ya liwa. Kasi lelo yo bino nanga toke substituer na gouvernement te. Chaque pays, chaque nation baza na ba loi ya mboka na bango. Esengeli chaque bato na mboka na bango bolanda ba loi ya mboka na bino. Donc dans l'Ancien Testament c'était comme ça. Bato baosa biloko ndenge wana bazalaki puni de mort. Pona kosukisa mobali oyo azokolala na mobali mosusu lokola ndenge mobali alaka na mwasi, moto mona aza kosala mokano ya Nzambe oyo ya solo te. Alors soko azosala mokano ya Nzambe oyo ya solo te, azosala mokano ya nani? Azosala mokano ya zabulu. Po ete Nzambe oyo ya solo yene moto a institué mariage. A institué mariage entre mobali pe na mwasi. Pe alobi ke mobali akotika tata na ye na mama na ye pe akotingama na mwasi na ye. Nzambe alobi te ke mobali akotika papa na ye na mama na ye akotingama na mobali mosusu. Non. Et Nzambe a bénisi bango. Pona ko se multiplication ezali bobele possible entre mobali na mwasi. Na pesa bino ndakisa. Soko kamati ba mibali. Ama mibali oti bango na mboka. Moko oke ata mwasi moko tazali. Bato bana bako kola te, bako sila kokufa. Progeniture na bango kozala te. Lolenge moko na basi. So zi basi na basi oti na mboko en secret bango mokolo moko te mobali akoza akoma kuna. Mokolo moko te bakoza na rapport na mobali, bako se multiplier te, bako sala nyonso bako kolinga. Mais bako bota te. Mais multiplication ezali possible, mobali entre mwasi, rapport entre mwasi na mobali. Yango ne bako se multiplier, yango ne Nzambe a établir. Na tina wana yon de mwasi yon de mobali oyebi vérité. O na uti ko partager. Yo oyebi moto ya akpe na motambo ya munguna, yo okokende ko partager liloba na ye. Pona nini? Po ete azwa lobiko, po ete alongwa na monyama, alongwa na motambo ya adversaire, azala délivré, alongwa na prison wana, azonga epa Nzambe ya solo, akoka ko vivre. Parce que tango ya koyeba vérité. Vérité wana ekokata minyololo akozala libéré, akozala libre, akotambola eyenge bene na liloba ya Nzambe, po ete azwa mabenisi ya Nzambe. E yo okosala yango okopartager liloba ya ye, Nzambe pe akobenisa yo. Nzambe mokeli na biloko binso apambola bino na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo.